Rendez-vous d'excellence Sangisaka Mbonda école la bino bandeko obopesa rabiso confiance na fidélité à votre pesa d'abord ba moto ya mingi na bandeko obozala kati ya Congo Kinshasa pe na Congo Brazzaville na ba diaspora partout po biso bino totambusa na même morale. Avant de faire l'édition de l'édition Yamokolo Lelo, votre grande ligne, comment est-ce que ça dit qu'on propose édition Yamokolo Lelo Boyebake. Dossier à 400 millions de dollars pour la 1000 forages et ça commet ça. Mondial Mabé et surtout que population vraiment quinois en particulier que congolais en général, basta radia ba corporel avant que le gouvernement à Kota, Masolo ya donc, d'ailleurs il y a bimba, peu pour sous élément oya. VPN de défense mon amboka, j'appelle de Magombo, azala qui a fait formation par commando Kula na Kindu peu pour élément oya. Mani passe kuna la tembo la province ya Kwango. Moteli susu pambatela yebi ke bozali vraiment ebele botika ete kimia nkolo zabe ezala o mabota mabino boyebake to fongoli édition na biso ya mokolo lelo na élément oyo dossier ya 400 millions de dollars américains pour na 1000 forages en tout cas boyebake bimisi solo pe ebetisi mbonda mabe et surtout que Kopwana, Bakinois, tout le Congolais, mais ça va salaire même partout ici oyo, régime des azaka incapable de fournir maï la population donc ici en tout cas, boye baké di Cameroun ça va Congolais ezalité l'état de justice c'est ali Cameroun de manière que kimia et kota besoin élément au moins mboka. Moïse Katumbi chapo opposant avec le européen mondial ngambo naï. Ndeko ya Congo, bondi melangai ke Masolo ya ebele ya mbongo oyo ministre ya finance abimisi soit 400 millions de dollars pour la forage et ça kotika congolais nyoso kimiate et surtout que Masolo ya forage avant même gouvernement azwali kanisi ya kosala yango déjà ebele ya bana mboka ba commissaire yango couple na bango na ba kwa ebele awa et surtout que régime des eaux a comment na incapable depuis kala ya ko répondre kitoko la poste la population donc esengeli boyebake dépense nango esi e bana nango kala. Mais ezako kabisa mutu nyoso koyoka montant à 400 millions de dollars et bimakaka boye na fonds public po na 1000 forages oyo à vrai dire et koki même pas comme la valeur de 10 millions de dollars. Nanga mopé opposition bondi melangai ke mwana mboka Moïse Katumbi chapwe azako beta mbonda ya ko critiquer gouvernement ndenge azako la kisa négligence la gestion à fonds public po montant oyo en tout cas atako bayiba katope ba détourna kame ya oyo pardon eleki ebele ezako la kisa ndenge ba M23 baza même la case du gouvernement pe bazako mérité peine de mort selon expérience oyo Moïse Katumbi azanango azako estimé que forage moko eza na valeur ya moins de 20 000 dollars d'où esengeli koyeba esika mbongo wana ekei boyeba ke azako pointer du doigt na silence complice ya Fonds monétaire international FMI na mokuse na ya Banque mondiale liboso ya scandale financier oyo azape ko condamner justice congolaise ndenge bavandi kimia mais soki ezalaki dossier oyo etali ba opposant politique ne olingaki omona rapidité la bango justice esengeli alandela corruption oyo ezala kati ya gouvernement Moïse Katumbi chapwe azako senga urgence ya koluka transparence la gestion ba fonds publics pe ba section moko sévère ebeta ba escroc oyo esengeli boyeba ba congolais ba si balemi batu oyo ya escroquerie ya boye pe baza kosenga la justice asala musala na yepo la kosilisa ba mabe oyo bondi melangai ke Moïse Katumbi azako affronter mwana mboka Nicolas Kazadi ministre des finances po yende aza auteur ya kobimisa ebele ya mbongo oyo na fonds public la cadre ya kosala ba forage dossier oyo ezako kelema be makasi po en tout cas ezalaka te yango pe biso tobetisika kambonda. Premier ministre Judith Suminwa Watuluka awuti koyamba ba groupe la ba association ebele mokolo lundi 22 avril 2024 na cadre ya ba consultation de tous les éléments on ba fort détail. Na cadre ya ba consultation na pour la formation ya gouvernement ya sika boyebake mokolo lundi 22 avril 2024 madame Judith Suminwa Watuluka
ayambaki ba association ya ba professeurs des universités de Kinshasa apukini oyo basololaki kitoko na masolo ya mboka surtout condition ya musala na ba accord ya Bibwa. Nous sommes entrés dans notre secteur. Nous avons insisté sur les véhicules qui restent à distribuer et l'argent qu'il faut pour que chaque professeur obtienne son véhicule. Nous avons insisté sur la prime de recherche parce qu'on ne peut pas être universitaire si la recherche n'est pas subventionnée. Syndicat des enseignants du Congo, la secrétaire générale à Bango, basala qui plaidoyer pour la profil de Sika, ya coachant le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Nous avons beaucoup plus insisté pour que le système éducatif congolais, l'éducation nationale, soit géré dans ces quatre dimensions par les fils maison. C'est pour dire, si à l'EPST il y a quelqu'un, c'est un expert, un enseignant qui a travaillé longtemps à l'EPST, mais pas n'importe quel enseignant aussi qui a travaillé longtemps à l'EPST, qui connaît les méandres, qui sait que l'argent qui a été détourné, nous pouvons les récupérer de telle manière ou de telle autre façon. Conseil national de la jeunesse, na président la Bango, balakisaki et pas chef du gouvernement, ma préoccupation oyo, ba jeune basala mingi mingi, na cadre ya musala pe, na cadre ya kobongisa ba comportement na Bango. Il y a ceux-là qui aujourd'hui n'ont pas pu se supporter en éducation, qui ont aujourd'hui 18 ans, 20 ans, 25 ans et qui sont en train de causer des désolations liées à l'insécurité urbaine, même au recrutement dans les forces négatives. Parce qu'il est évident que si la jeunesse est occupée et instruite, éduquée justement, elle sera utile pour notre pays. Association nationale de théâtre populaire et cinéma, Bango pe bayambama kitoko. Masolola kipe, masolola bango, bino mokobo ka kondase na monda oyo babetisaki. Nous sommes en plein combat pour que une loi sur le statut de l'artiste soit votée au Parlement. Et nous pensons que la primature pourra nous aider. Et bango, bande kwa sokoda elongo, na pesia na bango, mwana mboka nyoka longo, bango pe, balobeli, esengeli, loi moko ezalapo, la ko protéger ba œuvre na bango. En tant qu'artiste, moi, artiste et musicien, je ne suis pas protégé. Et mon œuvre aussi. Parce que ça fait des années que nous attendons la promulgation de cette loi sur les artistes qui traînent, ça fait des décennies. Nous avons décrié la manière de travailler de la commission de censure à plusieurs fois. Et je crois qu'on doit quand même arranger les choses. Bacha coutumier pe, nanga mona bango boye bake bazaki consulter de manière kenyoso, etamwisama avec impact na idéologie. Nous voudrons également ici remercier le chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, pour cette désignation d'une dame. Vous savez que dans la coutume, la présence d'une femme à la tête d'un commandement est très significative. INPC, Bapanzi Sango Bangope, Basalaki ba échange le Premier ministre. Elle doit s'atteler sur le principe de bonne gouvernance. Et pour y arriver, il faudrait qu'elle fasse de la communication de médias un secteur transversal. Parce que ce sont les médias qui doivent l'accompagner pour réussir tous ces secteurs. Boyabake, ba échange Eseremi Ebele seke, mutu akobloke gouvernement oyasika azalité. Ah, tout ça concerne vraiment, nyonso ebimapo, eleka kitoko de manière que va congolais, va se retrouver en opebiso. Tebetisika Kambonda. Totikali toujours connaît la primature, la cadre de la formation du gouvernement ya Sika Bandeko Basi, baza conseiller la première ministre pour représentation ezala ya kokokana na kati ya gouvernement, nyonso elobama ki la rencontre oyo bazala ki la moto za élément oyo na ba détail ya kitoko. Mwana ya Congo, boyeba ke chef ya gouvernement azaka kala ba discussion na bandeko ya ndenge na ndenge. Tout oyo asololaki la société civile oyo baza mingi na ba organisation féminine bandeko oyo pe baza ko vivre na handicap baza ko réclamer inclusivité ezala mingi. Nous voulions que les personnes vivant avec handicap soient dans toutes les structures de la République. Ba femme juriste et surtout baza pe importante de la société civile baza ko soutenir création à paquet moko national financier pour na lutter contre la corruption pe ko protéger batu oyo bakobana ko funa ba corrupteur. Lorsque quelqu'un est poursuivi pour détournement de deniers publics, il est jugé, condamné et il est mis en prison. Mais c'est l'État qui continue à perdre.
Ba femme professeur, bango pe baza prêtre, ya conserver république. Bango, baza kolobela likambo, ya ba déplacer oh lelo, baza plus de 6 millions. Ba maman ya ba confession religieuse, bango, baza kolobela kimia, économie, social paix, basali ba proposition oyo et aussi la communauté locale. Ba syndicat des femmes, bango pe balobeli ba condition, ya misala, sécurité ya misala, changement climatique, gestion ya ba déchets, na organisation ya secteur informel. Ezalaki kaka journée moko oyo premier ministre asololaki mingi na bandeko basi et surtout pe ya administration publique. Parler sur la situation de la femme dans l'administration publique, mais aussi nous avons parlé de l'appui du lobbying et comment est-ce qu'on peut l'accompagner, et aussi pour le G100, la représentation du G100 à travers le monde. Qu'est-ce que nous on fait à travers le G100, qui est un groupe aussi de solidarité des femmes qui appuie les gouvernements dans tous les domaines. Jeune entrepreneur, balakisaki, la première ministre Memo Moko Kitokopo, nyonso etamwisama avec impact na idéologie. Nous avons présenté à Madame la Première ministre un mémorandum qui contient les défis spécifiques de la femme entrepreneur congolaise en général. Il s'agit spécialement de problèmes d'accès au financement. Maman Misusu, bango balobelaki masolo ya lutte contre les violences sexuelles. Ya ba maman oyo baza mingi mingi ko vivre la baka ba déplacer. Nous avons informé que les femmes dans les camps veulent que leurs enfants puissent retourner à l'école rapidement. Elles ne veulent pas supporter que les enfants restent déscolarisés. Et bango ba maman ya masolo etali media bango pe boye bake bazalaki et pas premier ministre ba betaki masolo kitoko. L'ICOFEM avait un message, c'était celui de demander à la Première ministre de tenir compte dans la formation de son gouvernement des hommes et des femmes qui sont intègres, des hommes et des femmes qui sont capables de travailler pour le bien de tous les Congolais. Awa esengali oyebake souci ya ba mama ezake ba koma ata 35% ya représentation la bango na gouvernement. Nous avons insisté sur le fait que cette fois-ci, nous voulions, dans la mesure du possible, atteindre les 35% de représentation de femmes dans le gouvernement. Yamakasi esengeli boye bake population bazako zelaka gouvernement ebimapo ba mona nyoso ezala kitoko pe ba souhaiter kaka ba bonne chance yango pe biso to betisi kaka mbonda. La cadre de diplomatie et c'est Belgique a conseillé la RDC à la plainte contre Rwanda suite à l'agression aux collègues de la partie est la République démocratique du Congo. Boyo Karoxane de Bildering, ambassadrice belge, la Kinshasa Ndenge a bété la mot de la propos recueilli au Yamona Mboka Egrid Mateta. Pour moi, l'essentiel aujourd'hui, c'est de toujours garder à l'esprit que cette guerre et ce conflit qui sévit pour l'instant dans cette partie du monde entraîne énormément de souffrance pour les populations locales, et je puis vous assurer que c'est vraiment avec à l'esprit la volonté d'alléger le plus rapidement possible et le mieux possible ces souffrances. On pense notamment évidemment aux très nombreuses familles qui sont déplacées, qui sont aujourd'hui dans des camps, qui vivent dans des conditions abominables et qui ne demandent qu'une chose, c'est que la paix revienne pour qu'elles puissent retourner travailler au champ, que les enfants puissent retourner à l'école et qu'elles puissent reprendre une vie normale. Et je puis vous assurer que pour la Belgique, c'est aussi évidemment une priorité de voir comment on peut s'engager pour essayer d'aider à ramener la paix dans cette partie du monde qui n'a déjà que trop souffert depuis longtemps. Évidemment, dans un premier temps, la Belgique a été parmi les premiers pays à dénoncer la présence rwandaise ici, demander que les troupes rwandaises se retirent et qu'elles arrêtent aussi l'appui au groupe armé du M23. Il faut aussi qu'on retourne autour de la table, que les présidents se voient, que les autorités des différents pays se voient pour trouver ensemble une façon de régler, de ramener la paix. On sait que l'Angola fait des efforts notamment de médiation pour essayer de trouver une solution, mais il va de soi que toute solution doit respecter la souveraineté du Congo. Il n'est pas question de revoir les frontières congolaises, mais on sait aussi que la paix ne reviendra que si on peut se mettre autour de la table, essayer de
de convaincre le Rwanda de cesser cette présence et aussi essayer de permettre au Congo de rétablir l'autorité de l'État dans cette partie du monde. Il faut que le pays puisse vraiment protéger ses frontières, protéger sa population, assurer la sécurité. Et dans cet esprit-là, la Belgique appuie aussi la RDC, notamment je pense à notre coopération militaire avec les FARDC, la formation, l'appui. Et donc voilà, c'est complexe, il y a énormément de dimensions, mais avant tout, il faut que la violence cesse. C'est vraiment la première priorité. Bango bazali ba professionnel mingi na masoko etali social ya kata République démocratique du Congo Fondation Jonathan Sangu à travers FJS devise balobiki avec contribution à 500 fois congolais à Pamba par jour et qu'on permettre que yona libota on a fait de l'année pour se retrouver et surtout la maman va faire un bon au cours de l'année beaucoup ça assistance moko ya kitoko et qu'on permettre que vous appelez SNO na mabota na binoto za élément au signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo, papa, mama, elege, tangu esi ebelemi, yo moto oyo ozali kolala la pongi, lamukapo, omona misala kitoko, Fondation Jonathan Sangu azako sala, à travers ba service na ebele oyo, ezana kati ya fondation. Yeba kena Fondation Jonathan Sangu, à travers FJS devise, nan 500 fois ya pamba par jour, et kosala ke, na suka mvula, yona libota na yo mobimba, bolia, bomela, pebo fete kitoko. Tala ba oyo, ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangu, ba fete kitoko, vula oyo e uti kosila. Asina sepe ndenye toji biloko, mbongo biso to pesaki. Na biloko toji, eza ndenge moko te. Po, biloko toji, eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki. Ça on a lancé, bamo ba moni. Et d'abord, on a osé le kuta. Mais c'est une bébé, baya vraiment tout sangana. Pour le but, fait la force. Et bongo, la cadre de la formation, wana kutu, la na yo pongi ya ba bébé po, ba formation eza ebele lokola, make-up, na misala ya ndenge na ndenge. Na oyo etali kozwa mosolo. Pona yo moto ya mombongo dimela ngaike soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bande kwa basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sangu ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango dimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangu. Pona nyonso ya social yebake oza mobimba. Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani. Tant que les membres de la justice Sengeli Boyebake, résultat de contentieux électoral, spécialement la cadre, il y a des matières, il y a des corrections, il y a des erreurs matérielles et constitutionnelles, a aussi prononcé depuis lundi 22 avril 2024, arrêt définitif donc, si 734 requêtes caca, 19 FND et ça déclaré recevable, peut fonder tous les éléments avec des détails, Yamakasi. Constitutionnel siégeant en matière de contentieux des résultats aux élections législatives nationales, spécialement en rectification d'erreurs matérielles, après avoir entendu le procureur général en son avis, se déclare compétente, dit la requête recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais, dit que le présent arrêt sera signifié au requérant, à la CENI, à l'UDPS Tshisekedi, au président de l'Assemblée nationale et publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. RCE 1474, requête du regroupement Action des Alliés, tous pour le développement du Congo, ainsi que les 2A TDC, en rectification d'erreurs matérielles contenues dans l'arrêt sous RCE
0641 rendu en date du 12 mars 2024. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des résultats aux élections législatives, après avis du procureur général, se déclare compétente, déclare la requête recevable et fondée, annule l'arrêt sous RCE 0641 du 12 mars 2024 et proclame élu Munganga Gadimba Cléophas, député national dans la circonscription électorale de Boulungu, en remplacement de Madame Mupeka Kindundu Joséline. Dit que le dispositif de cet arrêt sera signifié au requérant, au regroupement politique Action des Alliés pour la Convention en sigle AA-BARC et à la Commission électorale nationale indépendante. VPN ya défense mwana mboka JPB Magombo azalaki na fait ya formation ba commando kuna na Kindu elekalaki avec impact na idéologie to za élément on a ba détail nango. Ndeko ya Congo boyebake mwana mboka JPB Magombo VPN ya défense azalaki mokolo lundi 22 avril na centre ya formation ya ba commando kuna na Kindu po na cérémonie Oyo ya suka ya formation ba soldat wana. Notre devise. Je vais parler d'abord pour remercier le commandant suprême, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour m'avoir désigné afin de le représenter à cette cérémonie de clôture de la formation commando de la 31e brigade. Je voudrais également remercier tous les instructeurs belges, congolais, qui n'ont cessé de fournir des efforts louables pour permettre aujourd'hui, dans notre brigade, d'être formés et de pouvoir être déployés. Soyez au nom du président de la République remerciés et félicités, ainsi que le Royaume de Belgique qui participe dans ce programme d'opération au niveau militaire. La cadre de rappel est Sengeli Boyebake. Formation, il y a 31e brigade Oyo. Et bandaki le 17 juin 2023. P. Ezalaki, il y a 9 mois Oyo et Kabwanaki Boye. Formation militaire, la durée à 4 mois. Entraînement commando pour la durée à 3 mois. Recyclage à unité, il y a 31e brigade. Ezalaki P. organisé. Bateste P. et Salemaki Kitoko. Nengeka Kaboza Komona. Naba exercice ebele ya samba et surtout que pendant 3 mois Ezalaki Kaka. Ba exercice ya kokoma commando. Naba tactique ebele baswaki. Awa esegi kaka condition physique ezala kitoko esengeli boyebake cérémonie elekaki kitoko la présence ya gouverneur la chef d'état-major FRDC chargé des opérations inspecteur général ya FRDC commandant région militaire naba autorité ebele politico-militaire ya province avant appel sa ba brevet bondi melangaike VPM ya défense alandelaki nanu ba séance na bango na ba action oya bitumba ndenge kaka boza komona basilisaki na défilé militaire pe alandelaki ndenge basalaka ba action commando na bazamba neti boza komona commando likolo ya nzete na ba entraînement ya makasi avant alongwa Kindu VPM ya défense a visitaki évolution ya ba travaux ya ba construction ya bandaku oyo ba rebelle ba kotika mandoki escape ba kovanda po basonga ba tukitoko nyonso elekalaki avec impact na idéologie yango biso Tebetisika Kambonda. Putulu et combattant Makala Ekoti Kala Mokolo 17 mai 2024 na mission Kikongo Kukonda vers Oyezalikuna na Bagata la province ya Kwilupo. Les amis de Kikongo, en tout cas mes amis, journée moko prévue pour le deuxième anniversaire de donc activité nenge école Kakuna avec impact na idéologie. Bon on a élément aussi Benjamin Kilunga. Il faut avant plus que le lycée déjà très sérieux. Il faut déjà des préparatifs pour la Kikongo. Ndeko ya Congo, boyebake ekoinda mabe avec impact na idéologie. Bokolo ya le 17 mai 2024 na mission Kikongo kukonda ve oyo ezala territoire ya Bagata la province ya Kwilu. Bondi melangaike basangani pe babimisi structure moko kitoko na kombo ya les amis de Kikongo. Nango, il faut boyebake deuxième anniversaire oyo bakani ko fetango na mabele wana avec impact na idéologie. Bino moko
oyo kambonda oyo ndenge nini ebetami kitoko. Réunion alelo ezalaki mpona kozwa ba décision mpona descente na biso puisque eza presque dernière réunion mpona descente na biso ya Kikongo. Yango toyaki kosisa bamakambo nyonso tokoki kobongisa mpona descente na biso. Kikongo ezali neti base pépinière mpona biso bato nyonso tu na kati ya Congo meme na monde entier. Bana nyonso ya Kikongo oyo nyonso ya atanga na Kikongo asala na Kikongo to pe oyo ayebi Kikongo tozo rassurer bino que les 17 makambo nyonso eza ya malamu. Ah oui, yo moto oyo oyebi ke otanga kuna obotama tope oleka kuna ngonga yango ekoki oluka kosangana na bandeko po kombo na yo pe ekota na cadre ya développement ya mission Kikongo kukonda ver. Boyebake ba préparatif ya masolo ya le 17 mai eza koleka kitoko mingi soki olingi ozwa bango benga bango kaka na ba numéro oyo ozali komona pe okozwa bango mobimba. Masolo oyo eza kokende kitoko makasi yango biso tobetisi kaka mbonda. Aka viva viva, aka viva 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 viva, toujours en avant. En tout cas, la suite au bon voyage. Merci. Zamba kwenda bote pesa bonus tu bote muna ke bote. Na basoda na biso bozaki ndenge nini kuna na tembo la province ya Kwango mai pasi toyebite par rapport soki ya ba forage oyo ezali kokana ma esama 1000 forage soki pe kuna ba koza chance kozata forage mo pour permettre la population kuna ba vivre na kimia nyonso élément signé Benjamin Kilunga. Ndeko na ngai nakosa yo te bamoma oyo ozali kosakana na mai awa ya Kisasa atako bakomini mingi mpe ezanga nango bamai boyebake na bamboka na biso te mpe na baprovince mingi bazali kosufula ndenge moko ya mabe makasi botala lokola awa tozali mingi na tembo o mingi bato bakendaka Angola bayebi yango parce que ezali mboka oyo ekenda nsango me kokamwa soki okobi awa bidon 25 litres oyo tosombaka na ba 200 fois 150 fois kuna eza na 1000 francs esalaka pasi toyebi ke tembo mpe ebimisa balidere ya ndenge na ndenge me bazangi ata moye ya kotiela bango ata forage mpo bandeko oyo bazwa mpe moye kotoka mai na baprix moko kitoko bino moko boyoka ndenge nini babeti mbonda liboso ya kamera ya mbonda ekolo awa biso tozosouffrir mpo na mai vraiment bosala tu bobatela biso mai tala ndenge tozokumba bakilo na bangomba vraiment biso misusu na baage na biso alors eza pasi vraiment mai nde bamatili biso mai na mboka eloko naza nango toza boye toza na pasi moko akosakana te mboka ozomona nayebi te bato soki bapumboka likolo baye kokweya awa toyebi te nzela eza te mai eza te toza na pasi yaya ndenge tozali awa Yaboye biso mbonda ekolo tokobelela na banotable ya tembo atra badiamatifere topela baactionnaire ya ndenge na ndenge bokitana lukuna na tembo botala situation ya mai poso totali régie des eaux mawa kutukuta Kinshasa kuti bakokala bango te bongo kuna ezali kaka pasi esengeli biso moko to se prendre en charge soko yebi oza notable ya kuna bokita bokiyata ba forage ya kitoko et permettre bandeko oyo batokaka pe mai na bacondition moko ya malamu po baza pe na droit ko vivre ba congolais yango biso betisi kaka mbonda tala ndenge tokomi na suka émission na biso ya mokolo lelo na tokokabwana yango boye te sans pour autant toyebisa bino bagrande ligne oyo ekopozaki édition na biso ya mokolo ya lelo boyebaki dossier ya 400 millions de dollars pour la 1000 forages en tout cas petisi mbonga mabe mpe bimisi solo ya makasi et surtout que bacongolais en général basalaka kopona avant même que l'état akota tout quand même escroquerie na niveau ya bongo esali kitoko te mwana mboka Moïse Katumbi Tshapwe oyo azali opposant aye mpe abeteli yango mbonda mpe bozwaki élément oyo vepe de défense mwana mboka jepebe mabombo azalaki na faire formation bacommando kuna na kindu mpe bololaki élément oyo mai pasi kuna na tembo la province ya Kwango toyebi te soki mpe bango bakozwa forage parmi les 1000 oyo ezali désigné pour la république démocratique du Congo atako mongo eleki makasi awa nde toboucle complètement journée na biso ya mokolo lelo oyo ezalaki présentation ya Alain Dewa mpe ofu omule na kosima édition oyo de manière ke ekomela bino kitoko baboyebaka esima ya caméra montage réalisation mosala kitoko la ingénieur écrit dans ma tête à main
Bon, continuez toujours à s'abonner et bien la chaîne YouTube la biso monde école officiel P. Ben la biso activité la bino. Tout le temps prime encore promotionner de manière que ezala gagnant. La nemo kwa bien biso la bino zakali kabula. Maina mafuta e bala na ponyo so eka kitoko. Dédicace spéciale à mon mboka Imbi Olivier, le grand chef coutumier du village d'Oumi Kuna la plateau Débateke et le ngona molonga linaye maman kitoko otobi ke kalami tete aux bébé à sika tout cas tout prochainement. Si connaissez sur Azongité, je vous aime beaucoup plus. Bye.